De Banza London TV. De Banza London TV avec des Bruno original. Voilà, de Banza London TV avec des Bruno original. Merci beaucoup. Banza London TV, de Banza London TV, de Banza Boss Bruno. Banza London TV. Mama bazodale. Banza London TV. Basheri bazodale. Kota ndaku mama totala dimba zangu. De Bruno original. De Bruno original. Mbote bandeko balandi ya mbongwana. Merci Nandenge Bozwami Ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission mbongwana o bolingaka mingi o bolandaka penza na bokebi. Merci mingi na bino pe ba mbote ebele lisusu bipa nyonso ezwami bino pona émission ya mokolo ya lelo to yambi pona bino mwana mboka Blanchard Mongomba o yazali bongo moko ya ba communicateur ya plateforme politique la Muka pe yazali cadre na nouvel élan o yazali bongo parti cher ya mwana mboka Adolphe Muzito et longona yende toko solola matali actualité politique matali la Muka po batebele pe bakomi kotuna finalement la Muka e kenda wapi po Martin Fayulu akangama na ngambo mosusu ya Amerika tope bakonzi yango bakabwani tope bazaka kalisanga po tilelo la Muka na kati ya politique ya Congo tozoyo kapenza bazo ningala penza te na bokebi mingi penza pe na permission na maître Blanchard so to ko banda penza mbote mingi na yo mbote maman Rosette to ya bione sengo merci mingi na profiter pour na pesa pe bandeko balandi mbote bazui libaku ya kolanda biso na poko ya lelo na banza ete toko kabula na bango makanisi malamu mingi penza pour na actualité politique na biso. Maître Blanchard toko tambala moko na bozindo ya masolo na biso ya mokolo ya lelo plateforme politique la Muka na terrain bozoyo kanate est-ce que bozaka kalisanga moto na moto azo évoluer na côté na eto ezandenge nini? Merci mingi maman Rosette. Merci les sous pour l'opportunité au pays pour na koyanula na bayi la Muka surtout bango penza baoyo bazali kolanda biso na poko ya lelo lingomba la Muka ya liboso esengeli totali sa ete ezali o babenga kana lopoto porte étendard ya bitumba ya peuple congolais pambate maman oyebi ete peuple na biso uta bambula eleki ebele peuple abundi bitumba po na changement. Mais malheureusement, binemi ya peuple wana bazali ko lembate. Ndenge moko peuple azali ko bunda po ite changement e kota na mboka. Po ite bomoi na ye ko bika na ye pe ebongwana ndenge kombo émission na yo ezali. Mais bandeko wana pe bazali ko bundisa peuple po ite azwa changement te. C'est comme ça que moni na le 30 décembre 2018 tango akende ko pona apesa ki mokumba na lingomba la Muka po ite lingomba la Muka et même solo changement et même mbongwana. Mais malheureusement ndenge na lobi ba confisquer peuple les sous bo konzi na ye ba confisquer souveraineté na ye yango moni biso lokola bitumba oya mapona mitokendeki yango na engagement ya ko sala ete objectif ya peuple na biso ekoma kino na suka ya mona ete alternance politique ekota po ete lolenge ya kobika pe bana ko changer to baki toko mitikate esengeli toko bana bitumba ya peuple wana yango moni lelo biso tozali ko ba ete tozali na résistance ebi maman Rosette résistance ezalaka soit armée soit démocratique soit ezali na balolenge mingi ya la résistance mais bakambi ya lingomba la Muka balobaki ete toke na résistance o ezali démocratique donc yango nde esala makana nzela ya ba marche na nzela ya ba makanisi na nzela ya kotalisa o ezali maloba na biso par rapport ya lolenge baye bazali ko kamba contre volonté ya peuple congolais yango par rapport ya mayoana ba leader ya la Muka bazali kokoba. Lelo c'est vrai contexte est moins compliqué parce que biso bonso tous allez plus focaliser autour il y a santé na biso par rapport à la pandémie ou il y a coronavirus mais ba leader na biso bakangi maboko te pambate Mikolo Mileka ki Olanda ki président élu mon mboka Martin Fayulu na ba communication na ndenge azali ko sola na peuple congolais ko talisa bango attitude nini sengeli ko zo mon mboka Adolphe Muzito oyo azali na ino coordonnateur en exercice ya lingomba la Muka kino na moya lelo
azali ko pesa peu ya makanisi par rapport ya mboka ndenge ezali ko tambola par rapport ya crise économique o ezali ko ya na sima ya pandémie ya coronavirus azali ko pesa makanisi na ye par rapport ya cacophonie o ezali lelo na sommet à l'état ko soit na o tozali ko yoka wana au lieu que bakende na vrai problème ya peuple congolais donc na mokuse na koloba solo ete lingomba lamuka tozali na kimia. La preuve c'est que lelo yo tango oyambi ngai na micro na yo mingi lokola moko ya parti politique oyo ezali na kati na lingomba lamuka pe lelo yo tozali ko pesa makanisi na biso lokola lamuka pe lokola nouvelle élan oyo ezali na kati na lamuka. Donc bana Congo bana nguma mokonzi Kinshasa baza na kimia plateforme politique lamuka ezali bel et bien wana pe ezali soudé lokola na ebandeli. Non, bana ya Congo ba yebi ba oyo bazali penza chaque fois ko landaka actualité à la muka ba yebi ete lelo oyo na maema zali ko leka na mboka na biso alternance topé solution ezali bobelese na lingomba la muka parce que solution wana ezali solution oyo kuta na lola te ezali solution oyo ya ye moko peuple nzoka nde ye moko peuple lokola apesaki maboko aponaki lingomba lamuka na ba candidat ya lingomba lamuka ko banda na président mwana mboka Martin Fayulu élu po ete baye bana ko mema o ezali makanisi ya peuple wana po ete mbongo na ekota peuple ayebi ete esengeli ko accompagner biso ko accompagner lingomba lamuka pona ko mema changement pamba te baye bazali lelo kokamba contre volonté à peuple wana bandeko ya cash na FCC batali si solo ba limite na bango bokambi lelo moni dollar ezali ko kene na 1950 bazali ko pesa makanisi moko te po ete peuple azonga na esika na ye azonga kolia malamu bazali ko wela na bobelese ko swana bitumba entre bango sosupe ba boy balobi bino bozo yebisa biso to fanda na ndako to za confiné na kolesa mabota na biso likambo ekomi ba locataire na ba bailleur ko swana ko bunda misale zatende ni bolingi biso to futanda. Mais c'est justement makambo o nazali koloba ah maman Rosette ezali pour na kotalisa ete baye bazali ko kambalelo contre volonté à peuple congolais soki otali bango tu bazali ko mibenga ba socialiste IDPS balobi ezali parti o ezali ba socialiste bandeko o ya FCC cash c'est vrai na FCC basangana ba libéraux ba socialiste ebele na kati mais parti phare o ezali na kati na FCC ezali de PPRD bango pe ba mibenga ka ba socialiste mais par rapport ya idéologie na bango ba en tant que ba socialiste to banzaki coronavirus oyo ekozala kaka te lokola crise lokola fardeau charge moko elibiso mais ezala pe lokola opportunité pour être batalisa le lengenini bakoki ko appliquer politique na bango ya ba socialiste mais malheureusement balakisi ete maewana ezalaki bobelese trompe l'œil ezalaki na bobelese démagogie o bapesa ki na peuple pambate social yango nde elingi kosala ete ba résoudre ba problème oyo ke tango lobi na bato bafanda na ndako ezali kanisi ya malamu mpona kobatela ba santé na biso nyonso tout mais social ya peuple tango lobi fanda na ndako alors que peuple wana tongo nyonso to abimaka mpona koluka mwa matembele na coin aveni alukaka mwa lipa na ye na gambela na wenze songolo esengeli yo leta oyo ozali tata na ekolo ozwa ba responsabilité na yo en main mpona kotala ndenge nini okoaccompagner peuple wana na côté social na ye oyo ezali affaibli na pouvoir d'achat na ye lolenge azali kosala sub activité normalement te mais tomoni bandeko wana balakisi incapacité na bango ya kozwa en charge ba problème sociaux oyo ezali ya peuple na biso donc na mokuse tokotalisa solo ete ba mesure oyo ezalaki ya ko lutter contre pandémie ya coronavirus et pesamaki na mokili mobimba mais ba gouvernement oyo ezalaki responsable tomoni yango na ekolo lokola France tomoni yango na Angola tomoni yango na Gabon tomoni yango na États-Unis bazwi ba mesure sociale pour ko accompagner peuple na bango bato mosusu bakoloba ete non mais bikolo wana bazali na misolo ebele c'est vrai bazana misolo o bazana yango biso ekolo na biso tozana faillite misolo ezalité mais proportionnellement na mo moke o tozwaka tokokaki kosala geste pe balaki capable banakati mo moke oui mboka Congo ezali na misolo te mais butu mo itozoyoka ba détournement pe ba détournement ngo ezaya ba 100 200 te ezaya ba millions ezali solo pasi maman Rosette pambate outi ko beta c'était na esika o ezali ko sala pasi peuple congolais tango akendeki na mapona mindenge na ozalaki koloba na introduction na ngai ezalaki po ete mbongo wana ye bana kokota pe bato o lelo bazali kokamba contre volonté à peuple wana
bango bayembaka mingi nzembo ya le peuple d'abord, le peuple d'abord. Mais bato ya liboso o balakisi ete peuple d'abord ezalaka bobele ce slogan ya kopakola bato mafuta ya ngulu na monoko ezali bobele bato wana pamba te bakoti na bokambi contre volonté ya peuple kaka mwa mbula moko. Mais totali lolenge scandale salami awa na misolo angani ya peuple ezali kokenda. Tango ba mama na biso bazali koteka makala na kwa inveni bazotinda bato baya kofutisa bango bampako bakofutisa mama azali koteka mo makala na impako bazui mama azali ndeko azali koteka mo mai mo cirage na kwa inveni bazali kozo bampako nzoka nde misolo wana ezali po ete bango badondwaka babengaka bango bamupao babengaka bango bakonzi babengaka bango baprezo lelo oyo peuple a comprendre solo ete bandeko wana bazali bato oyo bazali ko mériter confiance na ete parce que ndenge na lobi awa c'est vrai que biso tozali koloba ete par rapport ya ba ambition par rapport ya ba besoin ya peuple congolais misolo mizalité mais moi budget oyo ezalaki voté lelo oyo elakisi solo ete 11 milliards ndenge bakanaki yango bakokoka ko atteindre yango te mais 5 milliards oyo emonani na ino wana esengelaki ete eba na kozala gérer de manière rationnelle po ete efuta moi salaire ya bandeko na biso ba fonctionnaire efuta bandeko o bazali ko sala misala na bango na bisika nyonso tout pe eba na ko accompagner peuple na biso po ete surtout ba personnel de santé ba o bazali exposé bazo traiter bato bazali na bokono wana ya Covid-19 bango bazali exposé misolo ya malonga te bazali na ba bilamba ya protection penza o esengelité pona kozwa ba malade en charge ezali pasi mama Rosette ezotali sa solo ete bandeko oyo ndenge na lobaki le côté social na bango oyo esalaka ete balo ba ete bazali ba socialiste ezali malamu te baebi na kotosa peuple te baebi na kocha peuple na centre ya action na ete yango moni lelo oyo tango tozali kotala lolenge makambo ezokende tozosenga na peuple na biso ayeba na kotelema ayeba na kobongama po ete bokambi oyo ezali ya ye moko peuple bayeba zwi yango contre volonté na ye esengeli ye moko peuple azala préparer psychologiquement po ete lobi mikoya kuna ayeba na ko récupérer pouvoir na ye pe a orienter yango na esika oyo ye moko peuple asilaki na kopona lokola na lingomba lamuka po ete oyo to ezalaki programme na ye sur le plan sanitaire oyebi ete mwana mboka Martin Fayulu azalaki kokumba programme ya monene oyo ezalaki défini na lingomba lamuka toyebaki ete na secteur ya santé toza na plus de 600 zones de santé toyebaki ete sengeli na biso ko réhabiliter ba hôpitaux nyonso to ezali na kati na 600 zones de santé wana po ete soki ba catastrophe ya lolenge lokola corona eyeboye toyeba na ko faire face na yango toyebaki ete sengeli ba personnel ya santé oyo bakozala engagé na ba misala wana esengeli kubongisa enveloppe ya malonga po ete bango ba oyo bazali ko mi sacrifier bayeba na kozwa mo les futi na bango po ete bayeba pe na kobatela mabota na bango. Donc voilà un peu programme monene nini tozalaki na ngo par rapport ya social par rapport ya en tout cas misolo tolobaki ete tokobunda po ete to stabiliser na ino misolo tala lelo yo franc congolais ezali ko perdre valeur na yango c'est ko perdre lelo baloba koloba 1900 francs et comme il s'est changé dans 1900 lobby ezali les bolali na tongo 1900 na poko bolamuki na 1950 finalement peuple congolais azoye baté akomika kakoyoka matoi pasi lelo ba million boye ba détourner na ngambo ba million boye ba détourner na ngambo oyo ezotali sa solo ete tozali na kati na continuité ya système oyo ezalaki lobby ya Kabila même système wana ezali ko continue kino na moya lelo parce que ba lolenge ya kukumba misolo ya peuple wana lolenge ya kolakisa transparence te na kati na gestion ezali makambo oyo ezalaki décrié na gouvernement na système oyo tomonaki na mikolo milekaki mais tozali komona ezali ko continuer pourtant soki tolingi lelo to rationaliser ba dépenses na biso soki tolingi to kotisa ba partenaire extérieur baya kocha misolo na bango baya kofongola ba entreprise na mboka na biso ya liboso esengeli total sa solo ete bokambi ezali bokambi oyo ezopesa occasion te na bato basusu batondisa mabenga na bango au détriment ya peuple oyo azali mokolo misolo esengeli kotali sa solo ete ba marché tango bozali ko attribuer ba marché public na bato po ete basala misala songolo to pakala par rapport neti ya programme na bango ya 100 jours wana faut pas ba marché
et puis ça m'a degré à gré na simandako na salon ya moto et singeli bukleka na appel d'offres chaque entreprise oazali compétente pour na ko soumissionner na secteur songolo et singeli aya talisa de quoi elle est capable pour être ba na ko attribuer mention mais malheureusement au moni était mansomalekiawa eleki na ndenge ya molili na ndenge ya kobatama ce qui fait que lelo au moni peuple à comprendre ete ba bazali wana ezali lolenge na bango ya kuluka plus kotondisa ndema benga na bango au lieu ya ko privilégier o ezali ba problème ya peuple. Voilà un peu le lengenito qui ko décrier yango mais peuple na biso ce qui est intéressant c'est que azali na maturité peuple a à comprendre été changement o ya lukaki yango yotende komi omoni bande ko ba comprendre lelo ete basi basali échec na le lenge ya kokamba na bango kokisi na ino mbula mi balete mais bilan na bango soki otali malgré que bazwaki bokambi yango na volonté à peuple te mais bilan ezali déjà catastrophique bilan ezali déjà ya libungu tulu bakoki lelo ko défendre yango te et po ete bami bomba ba welisi ko kende ko mema biso na débat o moni mikolo oyo non moto songolo bakangiye moto songolo basimbiye mo nyonso ba désorienté peuple na o ezali vrai débat na et pourtant peuple azoluka ko mona bangonde na dollar ke wapi misolo est-ce que bosali banzela boni combien de kilomètres donc peuple azoluka bangonde esika wana mais bazali ko kima peuple na débat wana ezana likambo mosusu bato ba koloba ngo mingi na nzela so ozoleka ozoyoka balobi oui ko kanga moto c'est bien bon pour détourner mbongo bokangiye na sima ya lobby tant robimane azongeli biloko ya yibaki wana akojouer nango comme il faut na esika ya kokanga moto bo évaluer biloko na ye oyo azalaki nango ya mbote ya koma na poste wana botali oyo ye azwi tango akomi est-ce que kokani na misolo oyo ya ye kokani na salaire na ye po azana biloko nyonso soki ekokani te bozwi yango te to sala vente publique misolo zonga na caisse ya l'état. Maman Rosette oyebi ete mobeko li kondi na biso ezali ko pesa obligation na ba ebanso bazali kozwa libaku ya bokambi o babengaka la chose publique ndingisa ya kokende ko déclarer o ezali ba bien na bango na niveau ya bazuzi mais ce que tali na ebele bazali wana na mo ya lelo mingi basala ba déclaration anate basala ba déclaration ba bien na bango te ce qui fait que lelo yo tango akobima na bokambi omoni ya komi moto ya misolo ebele oyebate azwaki yango na lolenge nini pe bandaki ndenge nini ce qui fait que lelo oyo soki otali ndenge bazali kotambola wana okomona ete justice yango même ndenge ezali kokende awa ezali pe occasion pour na biso na ko interpeller bazuzi esengeli bazuzi na biso baeba na kosala mosala na bango na en toute indépendance baeba ete bazali solo un pouvoir à part entière. Oui maman Rosette pambate ndeko moko alobaki ete tozali ko banga awa ete lolenge bazali ko mema makambo e comme la biso o babengaka na lopoto une dictature des juges pambate et comme soki olingi ofandisa moto mo monoko moke maman Rosette azochanga mo makelele mingi mema na nzela ya bazuzi soki moto songolo yoki alobi mo mema na nzela ya bazuzi mais en réalité baza ko luka ba vrai problème te parce que maman oyebi ete soki to bito kende kaka na makambo o ya programme ya 100 jours programme wana etikala kozala initié na respect ya mibeko te mibeko ya mboka na biso mobeko li kondi na article 91 et le baki solo ete programme ya bokambi ekolo programme de gouvernance ndenge balobaka na lopoto ezalinde na compétence to pe initiative ya gouvernement pe to ebete gouvernement et kamba makande na premier ministre or tango yo président de la république okomi ko initier ba programme o ezali na compétence na yo te ezali na compétence ya gouvernement o ekambami na premier ministre ezali déjà violation ya mibeko donc soki bolingo lobela biso état de droit et sengeli ko banda na ino wana kotala ete mobeko ya mibeko nyonso tout kombo nangonde constitution donc tango moto a violé constitution et sengeli kotala ndenge nini et sengeli kolandela e totali bandeko basusu balobaki programme ya 100 jours mais toza koyoka awa ndeko moko alekaki na tanga kombo na ita lobi mama moko ya azwaki misolo azopesa bato mosusu na makambo wana ya 100 jours mais mama wana kino na moyi ya lelo tozosenga ndeko atanga kombo ya mama wana
amoni ça peut comme on a liboso ya bazuzi pour être justice yango ezala ebima lokola acharnement te mais ezala penza justice o ezali koluka kosala mosala pour na koyeba vérité nyo surtout sur les dossiers comme ça ba bazali coupable ba na ko répondre na ba acte na bango mais soki lolenge makambo ezokende kaka na moto moko pe basusu oyo bazali lien na bango ezali na kati na makambo wana moni bazotanga mate biso tozali ko sala moi keba pamba te tozomona lokola ete makambo yango parce que peuple azana besoin ko yeba vérité ba ko risquer ba même peuple na lombangu ko kanga mabobele se sika moko pe ko zanga okene na bozindo donc biso tolingi ete peuple na biso o azali mokonzi o azali souverain aye ba vérité nyonso na mayoana pe ba ebanso bazalaki impliqué ba na ko répondre na ba acte na bango po ete peuple azonga na ba droit na e misolo na e o ebimaki sans que ça la misala ezonga na kati na caisse pe aye na ko orienter ango na ba projet mosusu o yemo ko peuple a ko décider bande ko balandi to rappeler bino ete to yambi po na bino maître Blanchard Mongomba o azali bongo membre ya plateforme politique la Muka pe cadre na nouvel élan maître Blanchard na maloba na yo loba kilikambo ezali ko salema donc moi mbutu kozanga boyokani na kati ya famille politique FCC Cash to mona ki mikolo eleki ndeko azali bongo vice-président ya parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD aleka ki na ba etando pona koloba ete ba pesa mokonzi ya mboka bokonzi ya kopesa ya azalaki deuxième carte na bango oyo bango ba bombaki tango ba moni ete na ngambo ya Emmanuel Ramazani Shadari simbite engei ko sala moi mbutu na mboka nde babimisi mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo oyo tozali koloba oyo ndeko Henri Magie aza na boloko ba propos ya bongo ko bimisa yango na poasa na miso ya bato wana omonite ke bakomi kopesa susu la Muka raison était président actuel aza wana na volonté ya peuple te Maman Rosette na banza ete ya liboso ndenge na lobaki esengeli te bandeko baluka ko mema biso na oyo tozali ko benga dictature ya ba juge koluka ko bomba na sima ya justice ko manipuler justice pour na ko traquer ba adversaire politique pour na koluka ko faire taire ba ebanso bazali ko kanisa lolenge moko na binote po ete bino boko bana ko dondwa na banza ete ndeko wana Henri Magie na zali lingomba politique moko na ete na partageaka pe opinion moko na ete mais na banza ete mai aloba wana azali moto ya liboso aloba yango te soki totali ba bilili ebele o eleka wana bandeko kabuya bandeko kabundu bango moko baloba wana tango Joseph Kabila atali na bilongi amoni ete singelaki apesa pouvoir epai ya ndeko Tshisekedi wana kabunda aloba yango bandeko kabuya na siège ya IDPS baloba donc maendeko wana alobaki ezali ko kende bobelese na même logique oyo bandeko wana banso bango moko bakomaki ko tubela pona kotalisa ete lolenge maponami esalamaki maponami wana elekaki selon volonté à peuple congolais te ce qui fait que les lois mazali koleka na ba institution na biso peuple azali ko mi retrouver te parce que pouvoir wana euta na volonté na ye directement te mais lelo yo ko sala ete ndeko wana azala na kati na boloko ngai na moni ete ezali na stratégie mosusu pe stratégie wana lelo to koloba yango vérité maman grâce maman Rosette ezali ya koluka plus ko ndenge na lobia wa ko muselé ba ebanso bazali ko mona lolenge moko na bangote parce que vrai problème ya bandeko o bazali ko kambale le contre volonté à peuple congolais ezali nini ezali ete ba ebi bango ndenge baza ko kamba wana bazali na conflit permanent de na peuple congolais adversaire na bango ya solo ezali peuple congolais pe moto nyonso oyo akoya na discours moko lokola ete ko rappeler peuple ete ba wana oyo bazali na conflit na yo ba tikala jamais ko zoa confiance na yo en termes de souveraineté mais aussi et surtout les loyo bien que bami fandisi bisika bami fandisi bazali ko kokape ko sala musala te pona ba sepelisa yo ba séduire yo ata na ndenge babenga kana bokambi na gestion yango moni esengeli koluka bato baso wana ko fandisa bango kimia po ete ba funda bango epai ya peuple te c'est ça la vraie motivation ya bandeko wana yango biso tozali ko loba ete
et sengeli était ce qui justice et que salama justice et salama en toute équitabilité justice et salama na lolenge ya malamu justice et ya kokota na ba opinion politique était parce que na terrain politique ezali na masusu oyo et sengeli elobama oyo était vérité et ebani ete likambo songolo et lekaki boye likambo songolo ebimaki boye neti pona makambo ya maponami oyo bandeko banso bayebi ete maponami oyo ndeko nanga publier ba résultat en violation à mobeko oyo ezali ko organiser maponami na mboka na biso mais pona nini te bakoluka ata justice et salama pona ndeko nanga parce que ndeko nanga aloba wana polele ete a se servaki na ba données électroniques na fichier flash disk pona ko proclamer résultat ya maponami ngai nazalaki coordonnateur ya Lamuka na province ya Équateur na fanda na ekotika ba témoin na centre local ya compilation pe na yoka na RFI balobi ete non ndeko nanga alobi ete akopublier ba résultat lelo pendant que compilation na ino esila kite na mboka mbandaka na province ya Équateur mais na Kisasa a déjà ba publier ba résultat Maïwana to banza ete soki bandeko balingi penda solo ete ba mema lokolo wana ndenge basako yemba état de droit et sengela ki ko banda penda bato lokola bananga wana par rapport ya maponami mais tango bozolanda bato na ba opinion politique ba bazo meka kopesa makanisi na bango o ezali contraire na obino bozali ko sala to banza ete ezali bobele stratégie ya koluka pour neutraliser l'adversaire politique, stratégie ya koluka ko sala été ko bangisa surtout ba ila muka po été tolo babo solote po été tout ali sa peuple le lengeni ni bandeko wana bazali ko kokate mais peuple na biso heureusement azali vigilant akokoba na kotala pona komona intention nini oyo bandeko wana bazali na yango ya koluka kokotisa penza dictature na kati na école. Le 25 mai, il y a Mbula Oyo, ezali bongo date Oyo Simbami pour na Bosambisi Vital Kamera kozali sous liboso ya bazuzi. Kasi bisono soto yebi ete balança qui a vie de recherche contre neveu nae Daniel Changalou Mekingi alias Daniel Massaro finalement bakonzi batia ki maboko. Au bandi te arrestation il y a Daniel Changalou mais et ko changer ba données le 25 mai wana liboso ya bazuzi. Na banza ete bazuzi bazali bato oyo ya bwania atako très souvent na mboka na biso ndenge nazali koloba wa justice généralement izwaka plus pression ya politique nde yango esalaka ete eba na kotambola malamu te mais bazuzi na biso batalisaka toujours ba bonnes intentions batalisaka toujours compétence na bango pona koluka kosala ete mosala esalama na ndenge ya kimia d'ailleurs ce que Hollandi tango procès ya ndeko Kamere wana ebandaki ndeko procureur oyo azwaki maloba ya procureur babengaka yango nde réquisitoire na réquisitoire introductif na ye oyokaki alobaki awa ete azali ko sepela pamba te ezalaki sur demande to pe pression à peuple nde salaki ete procès wana eyeba na kofongwama pe tango bapesi maloba na ba prévenu ndeko Kamere pe basusu balobaki omoni quand même que justice emekai quand même ko sala mana mo ndenge ya malamu pe to ko souhaiter ete bazuzi bafongola miso basala attentif po ete moto na moto à répondre na ba acte na ye oya posaki par rapport ya programme wana par rapport ya maya bazali ko poursuivre na mais maintenant ndeko oyo basili na kozwa ndeko ya neveu ya mona mboka Kamere na banza ete awa tozali na procès pénal. Dans un procès pénal, moto na moto a répondu à la justice par rapport à l'acte na ya posaki par rapport à la responsabilité na na dossier wana. Mon mboka Vital Kamere bazali ko poursuivre pour na présomption il y a détournement ya misolo ba bengi denier public misolo ya peuple na programme wana ya bazumingi plus na ba maison préfabriquée et ndeko Massaro kino lelo toyebi na ino te bazali ko poursuivre pour na likambos nini pamba te ce que otali infraction à détournement wana ezaka plus pour na bato oyo bazali ba agent public ya l'état nzokande ndeko Massaro ndenge toyebi azali moto ya l'état penza te na kati na présidence wana tokotala après instruction na ye après en tout cas que bako entendre na niveau ya parquet tokota la soki na niveau ya parquet bako retenir infraction ni na chef na ye mais kokanisa ete arrestation na ye ekoki ko changer makambo na kati na procès wana ngana zali komona yango penza lolenge wana te par contre eloko tozali kozela makasi nde epa ya bazuzi ezali kolanda maloba ya ndeko Kamere ezali ete soki ya solo ete misolo milekaki miliamaki
ndenge bazuzi moto bako confirmer parce que ngai na yote moto to confirmer te détournement ezalaki détournement bazuzi ndenge moto ba confirmer ka yango nzoka ndende ko camera ya lobby nakati na programme wana ya azalaki ye moko te ba superviseur bato bazalaki ko tala misala wana bazalaki na motango ndenge balobaka libwa to pe na lopoto bazalaki 9 esengeli bato banso wana baya pe devant bazuzi batalisa lolenge nini bango basalaki mosala est-ce que na lolenge na bango ya kosala esalaki ete bango bazala maboko pembe to pe na lolenge na bango ya kosala esalaki ete bango pe mwa maboko na bango ebeba na mafuta alobi ete bazalaki pe na coordonnateur moto moko oyo azalaki wana atangaki kombo na ye kombo ekiminga mais alobi ete azali ya IDPS esengeli bato banso wana liboso ya bazuzi bayoka pe bango parce que bato bazoloba non bayaki na niveau ya parquet esukaki wana non tango ndeko camera azali ko insister ete bandeko wana esengeli ba répondre ndeko camera yebi pona nini azali ko insister parce que totali mikanda nyonso oyo basalaki basalelaki par rapport ya programme wana ya 100 jours maman okomona ete na kati bamichelaki déjà pourcentage moko na misolo oyo ezali kobima na kesi ya l'État 5%. Nzokande bandeko wana bango banso ata moto moko azali libanda ya l'État te bango nyonso bazali ba fonctionnaire bazali ba agent public ya l'État nzokande agent public musala na ezali ya ko surveiller misala wana mais boni bokai ko michela lisusu pourcentage moko ya 5% na kati na misolo oyo ezalaki censé ko accompagner nde misala wana omuzali ko mona solo ete tango ndeko kamere azali ko insister ete ya liboso programme wana ya 100 jours esalamaki na violation ya constitution pamba te moko alobi ete programme wana ezali nde programme esengelaki ezala ya premier ministre mais président de la république asalaki yango kaka na mwa lombangu pamba te alingaki ete na mwa temps na ye amonisa déjà kombo donc ndeko kamere indirectement implicitement alobi ete mon programme on est seulement une violation à la constitution tango insister ete nazakinga monte sengeli bobenga bato basusu c'est parce que ayebi quand même quelque part ete bandeko basusu wana bazali maboko pembe kaka te yango wana bazuzi na banza ete bazali bato ya bwania bakosala ete le 25 wana bandeko banso wana batangamaki baeba na ko répondre quand même pour ete peuple la ba vérité nyo surtout parce que na chaîne ya dépense maman ce que otali pour ete misolo ebi manakesi ya l'état et où na ministère ya budget et qui a na finance pe ki ko sukane na banque centrale pa yoki badeke saka mais tango bato wana banso bango bazali ko tambola na kimia pe kaka ndeko kamera moto azali ye moko na kati wana omoni ete ezali ko sala lokola net mo équilibre pende ezali te na lolenge ya justice yango biso to ko souhaiter ete banso o batangami ba répondre comme ça bazuzi lokola bazali bato ya bwania bakoyeba nani azali innocent nani azali impliqué pour être peuple azwa gain de cause par rapport à misolo na ye oyo ezali ko poser problème lelo na programme on a 100 jours tokeni mo mokena dossier ya pasteur Mukuna tomonaki biso nyonso makambo lolenge nini salemaki sima kokende na ko porter plainte ba makambo ebimaki ebele Siko pasteur Mukuna bi azo porter plainte contre menace d'attentat et pas il y a mon amboka kika ya bin karubi alobi azana sécurité te azo ba menace de mort butumoy moto o azana prison démarche au pasteur Mukuna zo salawana ezali ko to samibeko to abimi libanda ya mibeko. D'abord ndeko Mukuna azali congolais lokola ba congolais banso na banza ete tolinga ndeko Mukuna tolinga ete tondima démarche na ye tondima yango te na banza ete singeli ko respecter ba droit na ye ezali ya ko sala ndenge azali ko benga na éveil na ye citoyen tout ça eza droit na ye. C'est vrai que ngai personnellement nazali ko soutenir ndeko Mukuna comme tel en tant que personne mais démarche où azali ko poursuivre tango alobi ete azo reprocher ba violation à droit de l'homme maïman so azali ko reprocher on a naza d'accord na fond na contenu na démarche éveil patriotique na contenu ya ma azali ko reprocher mais ye moko lokola moto démarche na ye na niveau ya forme sur le plan ya forme nazali ko mona yango malamu te parce que lelo autant ya azali ko loba ete asa attaquer na ndeko Kabila ya lobi ete Kabila moto azali ko bloquer
ndeko Chilombo po ete a évolué malamu te mais ce que otali lelo yo ndeko Chilombo na ndeko Kabila bazali na libala bazali esika moko soki yo lobi o attaquer Kabila pe otika Chilombo c'est que osali mosala malamu te parce que tango yo ko attaquer eza lokola motuka ezobenda motuka mosusu soki yo lingi obanda ko bamba motuka mosusu mabanga na likalisi ete okotele misa yango ekotele mate parce que o eza liboso ne moto eza ko benda yango donc lelo yo soki otali libala wana FCC cash ninge ezali donc bazali un tout soki yo lobi o s'attaquer na moko esengeli s'attaquer na bango nyonso tout ezali esika wana nde o tozali koyoka nande ko mukuna te mais na niveau ya fond na mai azali ko reprocher na banza ete azali na raison na par rapport à la violation des droits de l'homme ezali normal que justice soki effectivement ba moni ete ba fait wana ezali répréhensible justice et mekausa mosala na yango mais maintenant le fait pour na ye ya ko ça la procédure na yoana est-ce que ekoki ko fongolela ye banzela mosusu ndenge olobi ba menacer de mort banini esika wana pe ezali légalité ezali normalité donc azana droit na ye lelo soki a se sentir en insécurité ay bana ko porter plainte contre moto oyo amoni ete azali ko menacer liberté na ye azali ko menacer ba droit na ye ya koyeba na ko se défendre parce que na dossier o bafundeli esengeli ko souligner ete ezali dossier politique te dossier o ba poursuivre na yango ezali dossier mosusu o ezali ya yemoko privé pe il se peut que moi pression politique ezala na sima mais jusque là dossier wana ezali na ino politique te awa nde sika tozali kotalisa bato ete bandeko na biso ya cash tango ndeko muku nazaki koleka kosala ba dénonciation banso bazaki ko beta maboko bazaki ko ndimela ye sengeli ya sala boy sengeli mais lelo yo ndeko muku na ye wana na kati na makala bango banso bakangi maboko nande ko Chilombo o ya soutenaki parti na ye bato banso to moni ete moto azali ko lobali kambo ndeko muku na te azali lelo ko kopir ye moko ezotali sa solo ete ndeko muku na cible topé a comprena ki malamu mingi te lolenge ni singela kia sala bitumba wana pamba te ndeko Kabila lelo azali na libala azali esika moko na ndeko Chilombo pe soki osimbi yeba ete osimbi ndeko Chilombo soki osimbi ndeko Chilombo ezaite osimbi ndeko muku na yango wana awa tuzali na ku insister pona koloba ete biso to zali d'accord te na démarche oyo ya zwaki mais matière to peut contenir azali ko poursuivre wana ezali malonga yango biso awa to lobi ete esengeli peuple na biso akoba na kozala vigilant parce que lelo oyo soki to lobi to kende na bitumba oyo ya politique na lolenge oyo mo pepe ezali ko luka ko mema bato ete non to kei kaka parce que moto tsongolo moto non e ko kende ko suka na contre mur pe bozongi sima moni ete bozui résultat ya malonga te ba action nyonso tout ko mener et sengeli to réfléchir yango malamu pamba te vraie question vrai débat à peuple lelo ezali débat à souveraineté na ye est-ce que peuple azali mo kondi na kati na mboka oyo Congo est-ce que volonté à peuple ezalaka observer parce que maman Rosette tant on a zolo ba volonté à peuple awa ou bien te mobe koli kondi o ya biso constitution et sali l'article 164 na yango et lobi était président et la république ou azali en fonction azali moto o soki azali mbeba justice et koki ko poursuivre c'est vrai ba condition ezali lokola ko lever congrès et sengeli et siéger na 2/3 na yango pona ko lever ba immunité na ep cour constitutionnel moto sengeli ko juger mais soki otali mobe koli kondi wana ezali violé par la loi au bazali ko benga sur le statut des anciens présidents de la République élus. Pambate article 7, il y a loi wana et le biété président ya République o ya kala. Ye makambo manso o ya salaki na bokambi tango salaki na ino président et sengeli bakoki ko poursuivre été justice ekoki ko simba été omoni été et yemba la moko ko violer bobeko likondi article 164 na on a article 167 alinéa D où le peuple souverain a cela qui comprend yango dans le référendum maintenant loi oyo eza voté na niveau du parlement to ebi na époque majorité ni ndenge ni za composé na niveau du parlement on ba sali était pas violer constitution et total ça soit était peuple
en tant que souverain, a respecté comme tel. La preuve est que le peuple a décidé autrement. Tout le monde était Nanga a décidé que ça solo été débat où il y a souveraineté à peuple intéressé. Le lengeni ne sengel na abika wana des vraie question mais tant que tokokota na ba question en ate tozali ko survoler kaka na ba question ndenge ezali koleka wana ndeko mukuna tout ça au monde a été objectif ya bandeko ezali ya ko désorienter peuple par rapport à vrai combat vrai objectif naie pour être a bossa na bitumba naie a kota na polémique pe bango ba koba na kosakapare na o ezali pouvoir pe ba bien naie na souveraineté naie. Maître Blanchard Mongomba tokomi ko poussa na pona ko sukisa émission ya mokolo ya lelo lecture na yo par rapport ya pétition initiée na député national Jean-Jacques Mamba contre vice-président et Assemblée nationale Jean-Marc Abound. Non, na banza été ndeko Jean-Jacques Mamba esengeli ko soutenir démarche nae pambate maman Rosette omoni politique esengeli ko sala yango na ba valeur esengeli ko sala yango na éthique oyo ezali ya malamu pambate bandeko esengeli ba ete tango to yaka net na etando ike epai na bino awa elingi kolakisa te ete toleki bazali na ndako kolanda biso na bwania na mayele tope na posa to souci ya koluka kosunga ekolo ezali bobelese opportunité oyo epesameli biso na nzela ba micro na bino po ete to pesa oyo ya biso makanisi mais yo soki ozwi opportunité ya kozala na esika songolo to pakala ekoki kopesa yo te occasion ya kobanda koloba makambo ndenge motema na yo ekanisi kopesa bato moto liboma ndenge yo zali kokanisa mboka etambolaka nde na mibeko ndeko wana soki natali ndeko Jean-Jacques Mamba zali ko reprocher zali ete ndeko alobaki ete congrès tango esalamaka bandeko ba dépensaka 7 millions de dollars ndeko Mamba pe biso banso tozalaki curieux ya koyeba atalisa biso lolenge nini ba dépensaka 7 millions na pamba te misolo yango pe ezalaka ya bango te ezali misolo ya peuple congolais mais kino na moi ya lelo ndeko wana atikala jamais ko démontrer lolenge nini 7 millions wana ezalaka dépenser mais lelo yo na niveau ya institution lokola Assemblée nationale oza ko tenir ba propos moko ya bongo sans ko apporter ba preuve ezali ndenge balobaka na lopoto kubwaka discrédit na institution oyo moko ozali vice-président yango tango ndeko Jean-Jacques Mamba atali mais biso to utaki quand même epai ya peuple a été awa to yende pona ko bundela ye mais soki peuple azotala ete tozoliaka ba misolo ba 7 millions ezali likama ezali biso banso nde moto tozali ko bima lokola bato ya lokuta pe bato ya miyibi yango wana ndeko Mamba tango amona ki ete ndeko wana azali ko yanula ete a initier démarche moko pona ko kwisa ndeko wana na ebonga na ye ya mais Maître Blanchard, on a démarche na député moko il y a UNC si je ne me trompe pas où ya lobby était ya chaki mokolo on a kati ya pétition on a été à traduire ndeko Mamba na justice. D'abord maman ndeko wana ya UNC yango monita on nous a koloba wa été politique et singeli salama na ba valeur ndeko wana UNC azali na droit na ye mais singeli ba été esika bafandi o babengaka parlement na bango wana na niveau ya Assemblée nationale ezali na mobeko o babengi règlement o ezali ko régir fonctionnement na bango soki ezali ya solo ete ya chaki mokoloto na ina document wana ya pétition te mais démarche ezali na inoter okende ko saisir justice démarche ezali ya koya na niveau ya conseil de sage na bango na niveau ya Assemblée nationale na niveau ya conférence de conseil de sage pour na kotali sa confrontation entre yena ndeko Jean-Jacques Mamba apesa ba élément ba preuve ezotali sa solo ete ya chaki mokoloto na ete mais tango a sauter étape wana kemba mona nzela ya justice ezotali sa solo ete ndeko wana souci na ye ezali ya kobimisa vérité te ke asignaki te mais souci na ye ezali koluka kokotisa bobelese désordre po ete ayeba na ko protéger o ezali ndeko wana Kabundu o azali allié na bango mais lokola mboka etambolaka na mibeko na sepeli na moni ndeko Jean-Jacques Mamba akei na voix au règlement na bango ezali ko senga pona ko komela président était conseil ya sage wana efanda yazali na ba preuve ete ndeko wana achaki mokoloto na ye pamba te soki otali par rapport à la pétition à Babeti Singel ko réunir kaka 50 signatures ya pamba mais ndeko Jean-Jacques Mamba qui déjà na plus de 60 signatures pays a mituni mutune ko banda boni esika wasi alekisi plus de 60 signatures
akende kokosa signature ya moto oyo pe azali ya cash oyo ke à tout moment kokaki ko renier signature wana yango alobi ye aza prêt à démontrer que ndeko wana a signé ki pe ba témoin na ye bazali to banza ete règlement ya assemblée et koyeba na ko s'appliquer pour na kotalisa solo ete bandeko bazali na souci ya koluka ko protéger moto na bango oyo ezali kabum, ce qui est normal parce que tozali na politique et sengeli ba créer ba stratégie na bango, mais na ba stratégie ni surtout bokoki ko sala maman Rosette et sengeli te et kende ko violer mibeko parce que ndenge na lobi awa tango bozo sala ba stratégie oyo ezo violer mibeko et sengeli koyeba ete bozo manquer peuple respect pambate mibeko wana et se conforme à la constitution nzokande constitution et ça peuple moto apona yango na référendum o yoso que lobi o violer ba dispositions na kati na mibeko o ezali ko to sa constitution c'est que quelque part auto si peuple te alors que peuple wana moto apesi bino entre guillemets mandat ya ko représenter ya ko lobana kombo na donc bandeko et sengeli ba ete politique et sengeli te tout ça la yango na lokuta politique et sengeli te tout ça la yango na makambo manso banti valeur au peuple na biso azali ko décrier wana. Merci beaucoup, Tokomina Souka, Maître Blanchard, merci beaucoup. Nandengo répondre on dimaki ko yanola na invitation na biso to bandi ete mbala sima to kozwa lisusu pona ba détail mingi penza na kati ya o etali actualité pe plateforme politique na bino. Merci beaucoup maman Rosette nalingi ko bakisa so eloko muke to moni lelo ekomilika momoke to zomona bandeko ya IDPS ko mobiliser ba to kokende ko menacer ba to neti ndeko Jean-Jacques Mamba na ndako na ye tout ça ezali ba acte o esengeli to dénoncer yango tango bozali ko yemba état de droit tango bozali ko yemba le peuple d'abord esengeli ko tika moto na liberté oyo mibeko epesi a exercer mosala na ndenge esengeli mais tango bozo manipuler bato po ete bakende ko menacer basusu na bandako bakende ko menacer basusu boye ba ete yango te nde ezali politique soki lobby bozaki na droit ya kosala yango na balabala ndenge bomisana boye ba ete lelo oyo bozali sous na droit na te pamba te peuple na biso asia fongoli miso pe akotika bino te boye ba kotambola na anarchie ndenge bozali kokanisa kotambola na yango wana. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi to yambaki pona bino Maître Blanchard Mongomba oyo azali bongo moko ya ba communicateur ya plateforme politique la Muka pe cadre ya Nouvel Élan parti cher ya mwana mboka Adolphe Muzito. Un grand merci une équipe technique, merci Rodi Louadio par bola na caméra, merci Maïka Mwaka na réalisation, les maestros Gimputu sous les mboyo à la régie finale. Merci beaucoup Nabino Bayebolanda Kibiso Uta commune ya Massina, Botika la toujours branché na Canal Kin Télévision. Oyazali na besoin ya ko contacter biso numéro ezali affiché liboso ya Baetando Nabino, Bobenga botinda ba message bokozwa biyano topé bako yebisa bino lisusu na ba détail nyonso makambo sengeli na kati ya natina ya émission oyo. Un grand merci na grande équipe ya Canal Kin Télévision botika la brancher toujours na chaîne Nabino Bolingaka Mingi Télé Vérité. Des bandes à London TV. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Voilà, des bandes à London TV avec des Bruno original. Merci beaucoup. Dembanza London TV, Dembanza London TV, Dembanza Boss Bruno. Dembanza London TV. Mama bazodale. Dembanza London TV. Basheri bazodale. Kota ndaku mama todala Dembanza ngo. Des Bruno original.